Vous avez qu'on a à travers syndicat télévision, tu peux suivre Bambote, Baïke, Boza partout dans le monde. Boza on a besoin tout le temps, on a syndicat télévision, tu peux nous boya, Boza abonné. N'est-ce que Boza dispo pour na côté la besoin de tout côté syndicat vraiment bon actualité en beau cannabis au Congo, de l'autre syndicat Congo. Tout le bela pena marambo il est kaki, tout le monde qui le lingue moi si journaliste et puis le colanga na vandia. Bautay ko bomaye na chauffeur na ye histoire moko pende pesa ki pasi to ko lobelango to mona kil susubano ba sali ba un père ba sali ba nzembo na bango ya nini to sali tenga sila ki ko bima lo biete ye mutasala ki biloko wana ba pese pourcentage te vraiment to zo lobela mambe belé to zo la porte-monnaie magique to zo lobela kodia to zo lobela vraiment Congo central to moni mon ansemi pe oti ko kende na Congo central a sali vraiment campagne ya munene sika lo biete azo souhaiter na élection ekosala mapinda yeni akozala ma gouverneur na Congo central nazanga moko na plateau tozana maître duel spirituel il est vraiment na maître toujours symbole pinda ba question d'actualité na syndicat télévision to le bila pinda makambo oyo mbote maître duel spirituel mbote maman boni santé boni Congo central santé qui mia ezali na ngolo nzambe Congo central très à l'aise. Question motu ezali boye tout le monde a mingi ba maître spirituel ba utara mingi Congo central Équateur te non tout le monde a maître spirituel oti geminate Congo central pe batambola na kombo moko ya mengu ah bon ba maître belé ba utara Congo central ba maître baza belé ne faux na vrai ba maître baza belé ba maître ya vrai bazali ba maître faux bazali oui parce que ngai nena za bo mosala o ngana sala ga uta na famille na ngai famille ngana za mbuma famille kikela koko na ngam tatike na pouvoir pourquoi toujours Congo central mais qui s'est fandi est-ce que bolo ça mosala ba to pe ba yebi bukoko ba fandi na Congo central. Tout le la porte-monnaie magique, domaine ni bossé la porte-monnaie magique, bossé la quand on a façon ni pour le lot tout le monde ni bagène ni on s'en a beaucoup comme la système de porte-monnaie magique. Bon, est-ce que porte-monnaie magique on sait un bon ceux qui au bimi sango lion ka les mêmes jours tout peut bon et beau tant on a tout là non c'est les l'autre. Non on a ça ba formule ya kala qui c'est kala monde de développer. Jamais ba ko bimi c'est là par exemple $1,000 aussi sont comme la journée pour tout ça le matin. So moni monto azo pe sa porte-monnaie et le lenge on a sait que asa limité monto azo pe sa porte-monnaie que ozo mbongo ici le même jour asa limité bino ko sala on sko ya manière ngana sala ga haute magie on sala ga magie noire magie blanche différence n'est entre magie noire et magie blanche. Magie noire et sombre et magie magie blanche et lumière magie alors surtout que na magie noire kuneza ka sacrifice ya makila ya mutu surtout que donc mutu sacrifice bobo marape ba na so landa ngani na luba na magie noire kuna to bomara ba sacrifice humain surtout que na magie blanche kuneza lumière à magie kuna to pesa ba bibwele ba sacrifice bibwele. Donc, moto soko poussa na pembe na ngai soko bisinga maître na zana posa eloko boye est-ce que comment na bibwele na yo o ko pesa sacrifice pour ba pesa société so pesa so ba kati mutu sali sacrifice bongi mutu sali savoir comment mapikata na yo mama na yo non jamais ko tia pondu na sani ba mo pondu ko mambisi ezaka kata soko pesa soso wana za bakisi ya kala. Et puis on a ça bilo wapi na ngana na iba wapi o mtamema soso bakati soso mtu mama na kufi isala kate tout le bilanganga o to mona ki na ba réseaux sociaux de pété so pe mettre spirituel ko dévoiler bandeko oyo penda ba ça qui chanson na bango ba un père na système na bango ba yela ki to pe impact so pe ça qui ya côté les malobi était yi mutasela ki bango musala na po lelo batala bango partout ba konzi vraiment ba soutenir bango eza ki yi mutasela ki ba pesa ki le côté bosa pe musala genre bongo maliboso na mona nganga aya na télé pe a dévoiler non eloko on ezala kate azolinga adembe na base ya mutu
bato ya bongo soko otali bango aza maître te entre-temps par exemple tokende na hôpitaux docteur azotraite motu aza malade ya sida jamais kozwa sango wana bimisango libanda eza ya bango mibale donc c'est que aza maître te entre-temps fo ozala na motema ya kobomba mais ntango ozobima déjà na débat public ozolola makambo wana ezalaka te. Donc c'est qu'il pas un faux maître spirituel. Nga na bengi faux maître. Nga na bengi faux maître. Bato bongo soko tali azo diembe na base ya moto. Pour moni mutu asali succès na ye, o nga mutu na sali bo. Wapi be preuve. Logo la yo lingo bimsa bango na posa la exception be preuve yo mutu sala musala. Maître Diwel na banti toza biso nyonso na Congo. Ou tel comme on a jeune fille Yvonne journaliste. Au Penda Zaki attaqué na chauffeur nae mais ba chauffeur on a bakende ko kutana nanga ngapa limwisa bango nganga limwisi bango te na ministre azo sibi peine na maboko ya justice abi bakenda ki pa nganga limwisa bango balimwete mais mutu okolimwete net soko mais dossier on peut des fois peut abakosa peut ba bossa na dossier wana mais ba saisir ye kaka ba logo aza je kangama alors aza je maboko ya l'état sala musala na ye au sali mutu mabe wana mutu wana aza na défense musutu na kosala ye pona ye naza na défense parce que mutu wana bomi aza na découper na tibiso conseil ne couper ça bato wana tant que maître spirituel conseil kaka na kopesa bango lokola baza kokanga baza baboloko bazala na baboloko parce que batamboli mabe ngana oto za libanda to tambola bakangi biso te parce que to tambola bula lokola bango basali mabe pas mérité oya bango lelo soki mutaye aye ko lokalisa lisi to pe lisungi et pas na yo problème ya musala to problème ya libala to problème ya chance na éviter ko sala magie ni magie noire to magie blanche to magie no ko sala personne to e ko senga sacrifice pour oboma mutu pour ba ko landa biso ba benga pinza ebele pour na koyeba ba détail ya biloko wana va consulter bino. Bon, mutu oyo nyonso aza na problème soko contacter ngai rebisi opposer nga kana yo nga pe na rebisi oke toza na magie noire magie blanche na kota na so avantage na désavantage ya makambo oyo ya mabesko eza pia malamu eza mais tant on déjà magie noire mulili soki babomi minda ndako oyo lalaka te bakochi okeke ezo akopo oyeba esika eza mulili magie blanche kuna siko eza lumière ya magie donc place oyo tozalaki na magie noire bazosenga basacrifice oyo bakosenga na magie noire yango te bakosenga na magie blanche. Spiritualité eza nani? Spiritualité mais spiritualité ezali nini? Spiritualité ezali nakoloba on peut potozoloba on peut mingi faut toyeba pena suksa spiritualité po lelo mutu nyonso akoba naza spirituel spiritualité lalia bon un maître spirituel aza mutu oyo azo traiter déjà mutu na makambo oyo eza molili par exemple okozwa un problème okokende na basala nzambe basambeli esimi te soki epa na ngai nasali mosala esimi yango tobengi spiritualité eza te ke nasimba na nzoto bo non omonaka mpe makambo namona mais nga naleka na babedika soki likambo ezoyelanga nakoyeba nadebeka pa mwana ntsemi pa mwana ntsemi te me nasambela na bedika église na ye me naleka mpe kuna mpe ezaka spiritualité oui spiritualité ezali mais wana eza bokoko spiritualité bokoko ezala nde fo koke kolala na cimetière fo koke obela bato bakufa fo kokende na mai na 0 heure to ndenge nini explique biso mpenza bien parce que na so tokende na kota bokoko toza na bisimbi ya mai bisimbi ya moto bisimbi ya mopepe bango tobelelaka baancetre na biso banembakala mevemba nkosi donc baza ebele donc bango bazalaka soki oza na problème opposé ka na yo mpa na bango bakoko na ngai tala baproblème naza nango boye bango bakozela solution na makambo oyo oza na koposa lelo mwana nsemi akiti na Congo central
Alors bien des gouverneurs qui est composé comme gouverneur ya Congo central. Na bité maître Joël on a dit nous comme ça place on a zo mérité. Tout pas zo mérité pour moi c'est mais à l'époque ya bomisa ba de belle na Congo central. Bon, on est allé le lengi ya lobi. To kozela e aya. Makaye pe. Mais azamutu. Na musala na e. Ko ya za maître likolo na bi. Oui. Azamutu. To respecta kaye makasi. To respecta kaye. Tala ko to ya edi a respecta kaye. Bien peut vous respecter rien. Oui, on a ça coco. Dans l'équipe de la spiritualité. Il a dit, oh, mais na ndima mutu oyo na mona rege na capacité au hasard likolo na ngalo net il dit na ndima gaye. Dans les cas bas niveau. Ah, il na ndima gaye. D'ailleurs on a bébé spirituel. Bébé spiritualité. Mais ce que Tony il dit maître Diwe ayebi. Donc il hasard coco. Donc na ba ndenge biso to za ndenge ba mettre ba lekaka donc toko ko ma place ité ke bango baza likolo maître du wel ko des années tout le monde a ko des heures ni trop na ba Congo mingi na Congo central et l'autre moni muto akoza na bambongo ebele o mona bomba mbongo mabindi na sab ya mbetu kuna bomba ona kata ba bilamba ya ndenge na kobota mbongo na ko ezo sunga famille pesa sona imbola vraiment ya kodi ya po. Ils ont trop dans le Congo central. Ils ont fait l'effort, mais effort de la Kodia. Bon, et le Kodia, va payer ça en Moutoute et Zarelo famille. Jamais que le Kodia pas n'a pas traitant dans le Kodia, non, ils ont raté. Famille, on se base à la non, Kodia, ils ont. Kodia, ils ont été que sur le Kodia, monsieur, ils ont veste. Hein? Le Kodia, monsieur, ils ont Djung. Donc, par exemple, 50 000 francs au Tchéwa. Na kati ya nzungu wana kuzu 50,000 wana ulalisi yango lobi nango ke somba eloko obandi koteka place mbongo emataka kodi ebimisaka mbongo te ke olali lobi na tongo kitala mbongo non après comment sunga famille so bongo wana wana komata so pozo sunga famille nyonso te babotolaka te babo soko zo sunga famille nyonso te babezalaka bongo te kodi ezali kamba linie. Kasi basangisa yebe tola batu nyonso libota bapesi mutu moko batalaka mutu oyo aza étoile ali hein maintenant to yo papa na mama baza na ba famille na bango bata papa atali ke bana nanga baza na ni bapesi libota na bino batali na libota na zone étoile ko dirigeant bon yo kingande zongo obandi ko dirigeant ngo po ezaka na ba délai délai non soki koki ke personne par exemple que faut ça nango pendant 20 ans ou 30 ans soki koki et longwe na libota na bino ke na libota mosusu ba yiba rango pe te oke ko zongisa bazongisaka en tout cas oyo délai langa ekoki ya bino ya yango pesa ngona libota mosusu ezaka nde bongo déjà na poko somba pe kodi ya pa na bino pe komo salela non kodi ya basomba yango te mais bande ko na bino ba expliquer so faut ko somba rango pe non bateka rango ye pa ko salela yo comme na kodi ya oyo yo jamais kodi ya eutaka ya famille ou jamais être temps ça la kodi au sala onde le bande mutu azana kodi ya eza bloqué soko ye pa nanga na ko deverrouiller yango ezongeli makambo nango parce que bakodi muso ezalaka bato so babomba yango ti lelo eza bloqué azoye basutu lolenge ni kosalela yango so contacter nga na ko bandenge ko fongola banzela na omona ndenge eloko nyuma mais mabote belé ça il a kodi on a été surtout ba famille chrétienne mingi baboya rapena aussi ba kodi on a pour ba bieza rapena eloko moya bien te na bato ba ibinzambe ba bazosambela eza ba kisi eza ba mbongo moko mystérieux ko bandima yesu ba kosimba kodi ate. Bon, Kodia on est à Torobengango, Isaac est cool. Hein? Isaac est cool, Isaac est cool, na biso. Parce que tout ce qui est na Kodia. Bakodia monsieur ezali eliaka. Bakodia monsieur ezali pe eliaka. C'est salibota mobimba pe. Oui, bakodia monsieur ezali. Oya kanda eliaka. Soki ozana maîtrise, te so ozana mayele te ya ko gardango, aussi la pe na famille. Elia sunde elo batike libino pa bakoko. Mais batike libino mais senga ka pe fo elia. Kodi ya wana esenga la moko bo salima sacrifice ne to mona ozui par exemple ozui meme hein o sali sacrifice makila ochi akati soki ke kodi ya wana ezolia te carrément iko bana kotake bino ezala ka bon to comme na moment ya spectacle pour to kinela ko chiter to sembola sous ba question ne bi ko sala pe spectacle. Bon, spectacle les hommes salate mais logo la bato wano ko contacter nga bano mettre pour nini yo le kaka ko lo ba ko sala ka spectacle te yango na bango balinga ki santo toma buka mona buka kotela so logo la bini spectacle non ça ça là oui
j'ai d'ailleurs une image tout un spectacle après tout une question de Gillette. On a mis qui ça. On a mis qui ça. On a mis qui ça tout ça tout le monde a ils ont mis ma caisse, c'est la biso pour botter un bon. Donc il faut que ça la spectacle pour mais ça va bon. La caisse tout le monde a mis bande collapse il a dans la caisse. Et mis ça va euro, et mis ça va franc CFA, et mis ça va franc congolais. Ah bon? Bon, on m'a bendé du matin. Oh, ils ont Gillette. Dans un élo côté, dans le Rolanda. Donc, nous mis ça. Donc, tu as la je pendant dingue ça là vraiment. Au bandi la biso pour bato tembe pe ba landa biso batika no tembe. Botaka spectacle bino na boke binyoso bino mo bomona makambo ekosalama. Moi boyo kandenge maître Diwel azo lia Gillette la spiritualité mata. Sono bomona mtolia Gillette te de lobo découvrant na syndicat télévision. Bo contacter biso bo benga biso tout ça ça tout ça ba batu nyonso. To ba toza limité kana politique te. O joueur ozana pour ça to yamba tozali wana. O maître spirituel musu suppose to to tozali wana. O musicien tozali wana. Donc toza pour na nyonso. Tous les asco makambo sala ba so pe to mona makila e so pe to mona logo te donc biso na bino tozo zela kanga pe na zela lokwa bino kotala kuna ndi na kokata Hey. Hey. Suka la mosu ezali makila. Voilà, j'ai déjà mettre du pour qui déjà somme. N'habite makile bima, il me peut sa réponse pour Nathalie. Makile bima te mettre ce système nous sali. Hein? On me lipe mai. Makile bima si ma to so to 4e mission, tout ndeni to comprendre. Makile bima te. Bosco la moyenne n'a pas de Gillette. On neutralisant on a concentré, et ça va concentration, on a concentré la salle de prière, on a samedi, allez à moi. Les autres qui sont pétés. Bon, mon pas marié. Oui, on a marié. Là, ce que moi, madame, dans mon accord, jeune boy, je te donne ma casse, je peux dire là, oh, à Bangarate. Oh, Bangarate. Monto, oh, yo, lingue, ok, mais bon. Monto, oh, yo, lingue, et puis que monto, on va vers la bonne heure. C'est que tu as là. À part pour ça, spectacle, ça a payé un bon repos. Oui, mais des fois, je me suis dit souci à bon. Oui, na salle la bloc et ça dit que et ça malo porte-monnaie magique. Porte-monnaie du bonheur. Sac magique, multiplication d'argent. Blocage d'amour. Moto oazana pour sa promotion musala. Poste na pesa. Soko ye makamba mbasu
asalaka bakisa bokoko ya bokoko parce nasalaka mpese mwasi oyo abotaka te so ye ozwa solution lobaki oyo bakato batrompe so na bakato batrompe te ke ozwaka solution te ya mabota so contacte nga eza mpe na badele yango nde bosalela ndenge otangi eza na badele dele net ya là opesi porte-monnaie mais porte-monnaie ezalaka badele d'argent mais tu peux mosusu basalaka sans dele so bapesi yango libele esili porte-monnaie magique o porte-monnaie du bonheur ya libele ezalaka te ezalaka badele délai non c'est tu délai non c'est comme ça il y a 15 ans il y a 20 ans aux années chose que si le bel muto hein au bel muto point oh mais au pesa là muso ba sacrifice na yo aux opesa hein les aba ba sacrifice makila so bi ke yo na mettre na zana bibwele te na opesa na zana muto pesa nga muto za point bo dans bo mino pe muto oh mais yé ayeli ngai musa na sala ka yango non boye te différence neza entre bino na ba musulman biso ba musulman ba ndima bino te ba musulman ba ndima biso te nga mo non ponga na tambole nga mo nanu nazala na islam tant na uzala na islam na lomo islam na ye na BDK tant nazala na islam na bande cho ko pratiquer na sala ba succès na travail ba match botangela rango eza livre mabosomba bopratika nango to na islam so ke kuneza kamba connaissance bakoye kusayo commande mo bosambela après babandi kotangisa yo kotangisa bakotangisa yo moko osala ba recherche na yo nalobi te ke o mutu aza kuna aza na islam akende luka ba recherche ke non yo moko conscience na yo etinda ki defona sala bona sala bona sala bon église nyonso ezaka na ba branche nango bon na DBK na BDK kuna bukoko kuna bakisa sous connaissance oui connaissance ya makasi yango pe balana na makampo na zwa na famille charge de famille parce que na mito okende wapi nakende wapi so na longwe awa ukoma te otangi nga ba place uti parce que na minute hotel oza wapi na minute na za on a prière sous tenant manango sambela ndao na ba bakisela na ba bakisela na manango sambela ndao vous avez pouvoir pour le chef coutumier depuis le chef coutumier à Congo central bazar na pouvoir makas ko le cabinet ngai nazo déjà pouvoir pas ko konanga pesa pe ba mona na pe boité oui bazali mais bazar on message to kuta na autofanda ka pour na conseil on va pesa bino biloko na po ba lelo ba ko numéro au mona na beti na tout na Congo central no ya akeso mande numéro carte c'est bien composé à sa spectacle à zongi du sou le tout le monde a aventure na trop to éviter système oyo et la biso bande kopenda ba obenga yo ba mona pina makambo loba eza solo oh nyonso on a problème à contacter nga j'espère ba on obenga maintenant bon pour na usuna so usali mutu musala ko bengo te na kenda pas mettre mo botala ka mo za mo caché na za aventure te musala na sala ka yango na za reconnu na Congo central. Parce que l'érosion est tondue na mboka au Congo. Bino ba maître spirituel. Dans le besoin de solution pour ba chef coutumier ba ça mon kozonga si. Ba érosion. Mais ba konja mboka ba ça. Mais bino ba maître spirituel boza ba miso mingi. Bon mon na ngote. Pour na ba accident, pour les ça la pour na ba accident, pour na ba dégâts. Trop de morts. Ba maître spirituel pe ba za bon le loto kuto sanga biso nyonso. Tout ça, les on a mis sur mon boîte protégé Pemboka Congo. Pourquoi ça n'est pas été? Photos à l'année Bomoko. Et le réseau Boma congolais, il y a un photos à la Bomoko. Parce que les lots, ils ont salaté, ceux qui basent sur la poste, Tika Ozoba, Oyo, Sangisa Bango, tout ça, les lots comme Robo. Ils ont eu au Congo Bénin, au Congo Yiba. Parce que Koma Bisso, et Kopé Sabiso Fox, tout ça, Nana, tout Katababilo comme Soussoua. Parce que nga na koya na chef volonté na ye ba matériel o na kosala masala na pesinga mais tant toza ensemble toza ebele biso toza na boyokani ya nde combien ozamona o na zana boy na zana to sangi si to sombe ba uti ya toi to ça on mona ko Congo ko marché wana so botika la charge ba konja mboka bango pe batambola ka batalaka ndenge peuple a souffrir. Ndo banda musala na robo na carrière na ozo kende sous pasteur moko ya déjà koluka yo a consulter yo sunga ye to pe na ndela bandimi bazo ya te bon
au salé ba pasteur ebele bayaka mosusu baya kozwa miracle mosusu baya kozwa miracle mosusu bazwaka batie client donc l'église senti full baza ebele bayaka pasteur bon so atie motu loboko est ce que motu wana obika te nalobi omoni babiloko mosusu ke mpo azosalela eza ye te eloko oyo nakoloba bapaster paster ozosambela motu o demo oyo nakei mais yo moko okoci demo wana ti po déjà luka ebino okozwi demo okoci na nzoto na ye apres okesimba ye demo abandi olongoli demo na parce que demo nafa alongwa fo boyebana jamais kolobengana demo na nzoto moto boyebani te epuis oyeba demo oyeba capacité na ye quelque soit bapesi obibi osimbi basimbi boyo bayebi moto wana aza na demo kende bimisa oyo bana kosambela banda lelo ti loba oti kobima te loba oyeba lolenge nini kokimisela demo wana yango mona nga nasambelaka nga so te parce que baeglise ebele komango ya lokuta nga so mina sala l'église yango bato mpe baokrie baomona changement oui nga nabenga yango baegarima bozogare baame ya bato nga so mina sala l'église okozala full bamiracle oyo osalema kuna lokola mokili elingaka miracle na osala bamiracle oyo bato mosusu bazosalaka na ndenge sikoya système na ndenge sikoya oui na ndenge système parce que miracle oyo bamosusu bazosalaka wana ezowutaka nango epa na biso alors wana moto osambela omona eloko te eloko ezoboma mboka bamusicien mpe baya bamisie bazali oyo bamisie baza ebele bajoueur donc oyo eza mosala na ngai nasalaka nayambaka bango ya donc bozosaka mosala ndenge moko na bamormor bokozala mpe bacommissionnaire na bango nano mormor oui mormor baza nganga mais bino bacommissionnaire na bango mormor aza nganga te ye aza commissionnaire ok mormor aza nganga te nganga yango mokinganga ngo abandelaki yango aza commissionnaire akozwa marché abengi nalobi te abengi nga abengeli yango barelation maître tala dossier eza boye basalele dossier kuna ye abimi maître aza maître bon sikole apesaka motu makambo esili pourkui balela na nkombo na ye nzela bapesi ye moko moko apesi motu makambo ye te bamaître baza na nsima na ye aza comme sino koloba nakobenge nani commissionnaire aza moko aza commissionnaire ntango osaleli moto asali moto mosala azwaka 10% na ye eza bongo voilà tokomi kochite nalingi yo préciser vraiment babiloko oyo osalaka oyo expliquer bandeko bazolanda biso partout dans le monde à travers chaîne na biso yebisa bango nini oyo osalaka mpe basusi na bango bacontacte oyo opesi numéro mpo totuna motu na suka tokamwa bandeko na ngai nyonso oyo bazolanda ngai oyo nyonso baza déçu batamboli parci par là ndiwele emiseri aza wana mpona kosunga bino oza na problème ya mabota oza na problème ya document oza na mboka ya mosika wana problème ya document oumeli ozwaka document te so ocontacte nga kozwa oza na mposa porte-monnaie magique porte-monnaie du bonheur sac magique multiplication ensuite de suite donc soko obengi ngai tokosolola numéro na ngai eza plus 243 85 51 23 337 plus 243 85 51 23 337 soko benga leo nyonso obenga bokozwa ngai bozwaka na Congo central to oza na Kinshasa bon na minute oyo naza awa j'espère semaine tozobanda fo nazonga Congo central oyo ezala oza na mosika soko obengi ngai ozonga te soki moto aza mosika soki abengi nga naza capable ya kosunga ye esika ye azali bosololika na telefone na telefone nasaleli mosala na mosika osaleli mosala nasaleli mosala na mosika akodeplace te ozapela temple na okuna temple ezali naza na temple vaku naza na temple motu na soka mpenza ezali bolelo tozomona bana ba 13 ans 14 ans na nzela si motu ebebi nayebi te bakonsultaka kaka bino bakonsultaka babiloko bana basi mibali bazobela maboma trop bazobela maboma bon eloko olandela bo akendaki mpa moto etele bo akendaki mpa simbakisa mibali mais sikoyo sika ozokende kotia lokolo fo kotala esika ozokende kotia lokolo fo kotala bavrai traitant baza na bafaux traitant mais ntango omoni moto aposani pembeni na o akoza na mwa kokoso ya eloko moko boye yo oza
maître guide spirituel. Donc au ça déjà au comment manière moi ça la pour calmer situation on a pas que bébé ça va moi moto mon na balaba c'est faux conseil na kopesa na batu oyo bazo mema musala na ndengo mabe batika bati ko bébé ça via ba ninga mususu parce que tant on que loko oyo kokokate tika ko yebisa mninga ke yaka na osala parce que mutu mususu ke loko kokate na ndimi yango à mon que tant que vous charge vous il est pas vu attendez les clients na bachar les a raté oui dans ce qui a coquille aussi porter le connaté mais ma cambo et ça le campagne niveau net ngana za haute tension donc ngana za na eloko te ko eko compliqué ngai so ki ndelo ko compliqué ngana za na mutu pe o na ko benga o na ko benga ata situation mo eza bon mais dans un maître déjà 19 ans d'expérience comme ça dans la salle. Est-ce que ça dit comment on a jeune fille comme mana pasteur? Jeune fille comme mana pasteur. Mais ba pasteur na bien. Ba pasteur na bien. Moi na muke. Hein? Un pasteur parce que moi la pasteur mo ça na nzambe parce que ba maman mususu ko yebisa ko kutana mutu na nzela. Hein? Ah ba kabela ngako ko kabela ete. Mais soka ke église. Din au pasteur ko lobi le lobo cha otomo na bango bango le kebele bazo cha bango na koke. Mais mutu na pas susumuyete. Hein? Ce côté là non valeur bah comment vous pasteur tant pasteur a poussé un peu na moi na muke azo confort que ko to ko motuna ce que zali boye donc ils a bande comme ce soit tout na biso pourquoi pas to le belarango to ngeto yeba lelo ko bina mutu azana magie to ko bina mutu azana la science les réseaux bimana ils ont les comment va transmettre ba tuke azo benda étoile oyo zanango non mais tant on bino moi sinon ba bolingani parce que bolingo ezala kandero to mona après ko zala moi ça mobala mena mobala mbongo mobala za boyo abende ba chance nyos non loba moto wana azana formule na ye parce que yana bato musu ba pousa na kapembe na biso ye na posa ke nga sacrifice na famille na ko simba te mais sacrifice nga na mosala ka on zo ka ngoliba ibanda donc quand ya bazo beb ça va faire bato oui ce qu'on prend aussi ça va formule wana faut ça il faut le kara bino on a aussi ça va faire nani on a ba blocage oyo wana ye moi sona ba okoma na mais soko contacter nga na okata banjela na kati baliano ozongi lolenge ozalaka parce que nzambe jamais nzambe akela mutu na mokili azala mobola ba mabe oyo to salaka ou soit papa ou maman asala mabe moko boye mabe yango koma ozonga na ba tous ces balba tous ces pays ici mais bakata on peut solande na mais soko hollandais yango na okata. Ok, voilà, tout comme on a souka ya émission na biso, balandi biso partout dans le monde à travers la télévision. Lancer pendant message aux affaires et puis répéter sur ce numéro de téléphone pour bande comme benga message ya souka na kopesa na bato baza musika bana Luanda bana photo le mystérieux. So on a posé contacter ngai ko banga te poussa na pembe nanga solo na ngai nazate mutu oyo na liaka bato lolenge yo ngukanisa eza bongo te nazana pona kofunga bino na ba problème d'union sur ça numéro nanga eza plus 243 85 51 23 337 plus 243 85 51 337. Voilà, bisano to comme na souka wana tozaki na maître duel du spirituel. Bolandi biso na à travers la télévision ba souci na biso ils appellent ba souci na bino bo benga biso vraiment et comme ça na bien bo contacter pour na ba pose na bino na bi que vous êtes belé vous avez ba problème tout car en Afrique même na niveau Europe même na niveau Amérique même na Asie na bande ko bozo à travers la télévision bo benga bang et comme ça na Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonston, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est long, et Zaliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Eltonston et Zalika Kamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit,
oyo ya première classe ya qualité supérieure oyo nde mabomba mi ya Eden Store. Oh yes, mokili mobimba yeba bamama ya Londres baconfirma Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Yasolon, produits originaux. Et yes, les alipes perso ya produits alimentaires naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, ou ya poso ya mama mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza basali kolula, poso ya mwasi mobala kotala ya lembate. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produits ezoteka na kati ya Eden Store. Na ba produits alimentaires pour ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya mama congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na yo ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko. Eden Store.